bazosenga ba passeport na ngai tozo yango bazoboya kopesanga ba passeport na ngai na comprendre que basalisa na mbongo na bango. non en fait ezani to na deux passeports na deux passeports passeport na ngai ya liboso esalemaki na compte orchestre na deux passeports parce que passeport le bosso c'est qui na compte à compagnie mais deuxième passeport c'est passeport de service to pesa bango or que passeport de service doit être bien après que ezalaka nango ya ofeli mais la binombo oui biso to pesa ba $100 na biso pour un passeport de service. Il y a procédure ni oyozol ko soki pesika te o sala siko siko non senga ba pesa te siko na ko mo lo bango na TV de ko pesa ndena za très bloqué va na se déplacer asa moi tout mo bo qui veut pas a bloquer nga donc eza ki mutema mabe comprendre non la longue qui n'a parce que na monaki orchestre nde to banda ki na ndenge komi eke mabe na yebela ki na déjà vous comprendre si bitement ka boye en plein plateau chez Tony Koko na mona ka maman liste o so moni kombo awate c'est que na longoli te o longoli ngate ngande na longoki depuis juin Kolongwa et pas jeune frère Nangaï et Zalaki Namoko na CDC dès que c'est pas tromper mes jeunes frères. Oui, Aza jeune frère Nangaï Azalaka patron Nangaï donc Azalaka obeta chez mais dès qu'il a quitté groupe naïe Azalaki patron Nangaï a comme jeune frère Nangaï parce qu'Aza frère Nangaï. Oui, parce que Maestro Fabregas a raison, la question de l'autre place à Zali. Ceux qui battent reconnaître l'IET. Ceux qui battent reconnaître Maestro Tikatangana reconnaître. Ceux qui ont yébinga boye, ceux qui ont photozong Sagamatondi et Paya Maestro Fabregas. Kabimisa Ike Binafi. Oui, ceux qui maestro mais babi se répéter relation est bien. Relation est bien parce que azo ba ndenge azo tambusa mate. Oui, ba ndenge tambusa akomi ko tambola ndenge ni berere ni oyozo reprocher ni tambola. Oui, Nzambe. $20 ou $30 ou tu pena kuilingongo pena ba bizungu et logo te osuka ko noko pena ba akomi na Paris akoti boutique asomba bilamba ba 1500 ba 2000 vous comprenez Maestro Fabregas a fongolela bango mutema mais il y a un fongo là-bas, il y a un thème. Il y a un succès dans le Sénégal. Oh, mais bien habitué à dire là-bas, vérité te baby sur bilamba c'est quoi là? Yemo là-bas mon mot. Yes solo. Vérité te baby sur bilamba c'est quoi la cause de vérité? Est-ce que ma fille? Parce que c'est la vérité. Donc, vérité, c'est monsieur Bilamba, c'est là. Il est de notre dans cette mission Buzz avec DM, une émission présentée par votre humble serviteur Dan Mosingo. Qui est de notre aujourd'hui, c'est bel et bien Charisme, le nouveau. Avec lui, nous allons parler de la musique congolaise, nous allons parler de tout, sauf de rien. Mais avant de commencer l'émission, je tiens d'abord à remercier la grande équipe technique. Là, je vois directement Gloire dit derrière la caméra, le king de la réalisation. Je dis merci à mon coordonnateur, Ledim Lembay. Merci beaucoup à toi par rapport à la coordination. Je dis, vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Koba Plus Télévision. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, je dis directement
bonjour à mon invité qui est bel et bien Charisme. Bonjour Charisme. Bonjour Dan Mosengo. Bonjour, bonsoir na bande konyo so bazolanda biso partout dans le monde. Na air onyo so écouter la biso. Kitoko. Merci beaucoup. D'abord santé ndenge. Oui, santé normale. Nzamba batela par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà, vraiment, je vous l'ai dit au tout début de cette émission, notre invité de cette émission, on va parler de la musique congolaise et bel et bien de sa carrière, de ce qui se passe dans la culture congolaise. Déjà, Charisme, c'est la première fois, après départ, na pas bien affilé na Yambayo. Déjà, la raison, il y a départ, na Kolonga, pas bien affilé les années. Kolongwa et pas jeune frère Nangaï. Oh. Et Zalaki. Ngamoko na se décidé que Nelongwa. Ex-patron de mes jeunes frères. Oui, Aza jeune frère Nangaï. Azalaka patron Nangaï. Donc, Azalaka obeta chez mais dès qu'il a quitté le groupe, Azala sous patron Nangate, a comme jeune frère Nanga. Parce qu'Aza frère Nanga. Jeune frère en commun. Hein? Jeune frère en Aza peine en commun. Est-ce que les gens tabou côté en sous combo na nous t'entendons comme jeune frère. Il est bi défilé. Bi défilé. Oui, va te rendre qui n'angana somme au quotidien mona na maïso fabriquer na bien bi défilé. Oui, parce que maïso Fabregas a raison, la personne niveau te place azali. Ceux qui battent bazo reconnaître yété. Hein? Ceux qui battent bazo reconnaître maestro te tika tangana reconnaître. Ceux qui oyebinga boye, ceux qui omonanga photo zong saka matondi et pas ya maestro Fabregas. Mutabimisa ige bien affilé. Oui, ceux qui maestro te mais babiso opeto zate. Photo za coco. Maestro za coco na biso. Ige papa. Jeune frère nanga za papa na ndenga musique. Ceux qui moni mutu lelo akomo ko balola sujet ya magamba musique ndenge zaela kande to yebi kino koko na biso we ranson papa na biso we ranson abimisa papa na biso fait rigola. Vous comprenez? De to moni maestro Fabregas abimisa ba Ibrator abimisa ba Patrick Beckham abimisa ba jeune frère Nangaï abimisa lisusu basé belé vraiment. Lelo après départ na yo, par relation ni besoin entretenir entre Yonaï na ex-patron. Relation est bien té. Pourquoi relation est bien? Relation est bien té parce que azo ba ndenge azo tambusa maté. Ndenge na yo ba ndenge am tambusa akomi ko tambola ndenge ni berrer ni oyozo reprocher ni tambolé. Makamsu c'est makambo loba oza TV caméra makamsu c'est makambo loba na TV boete. Mais ada jeune frère nangai na ndeko kosola na ye mais sauf que mutu aza na bandenge na moko boye. Na mona kende to ke mabe c'est mie na longwa. Pourquoi pas peut-être robenga mutu étant que mutu être aimé lobi à sa jeune frère na yo au lobby tout le monde qui patron nano ozande onanga mobali tala zo tambola mabe ke ko lukaka ko kabwa. Te na solo la na déjà na tuna une fois na tuna okenda nanga boye na orchestre na opwani a répondre nga habité na kenda no boye po ba musicien ba bangaka ba mona yo master na ngai yo mutu nanga na kenda no boye po bango ba bangaka na mona ngo un peu bizarre ko bande ko keno ndenge nini ba genre mo boye ba ko penser trop hein ba ko régler moi bien likambo ezate même to régler au kaka donc osa ka bongo po obangisa ba musicien po ngana za mutu na yo po amisa banga ete yeni baloba ni zeta mai si nzeta besu ku ba sali absinga kino ba mona yo nzeta mbesu na okay no bongo bango banzeta oka na ibisie na bande ko sepela na ngote ba attitude wana bande ko amplier ngati mais na mona je continuer ba comportement mo est bien té na monete na longwa na dans le calme et na to senga ba passeport na ngai tozo yangwana bazo boya kopesa nga ba passeport na nga na comprendre te likambo ba salisa on ambon na bango non en fait ezani to na deux passeports na deux passeports
passeport na ngai ya liboso esalemaki na compte ya orchestre eza kwa yo nde oza na chaîne osalaka na compagnie osalaka bon ozalaki na passeport te na minute wana ozalaki na passeport mo boswa te espéraki donc esengi siko ozwa passeport mo ya rapide compagnie eseyeli yo passeport bon ozalaka na compagnie wana ezoreconnaitre oyo lisusu te ezofuta yo te badroit na yo ozwa yango te est-ce que ocontinue kosala ou pas bon soki siko obi olongwe na compagnie moko boye ocréer entreprise na yo soit osala compagnie na yo moko boye soit okende na compagnie quelconque avec compagnie mosusu est-ce que compagnie wana eza na droit ekanga yo badocument normalement te hein normalement te donc opesi na réponse donc place na omona yango ke bazocomprendre makambo baosala te l'air olobi carte de lecteur na dépasse parce que passeport ya liboso esalemaki na compte ya compagnie mais deuxième passeport eza passeport de service topesa bambongo or que passeport de service toya koyoka bien après que ezalaka nango ya ofele oui biso topesa ba $100 na biso mpona passeport de service ozo comprendre donc carte de lecteur eza kuna na deux passeports donc bapesanga babiloko na nga nga na bango tosilana ifale mosusu baomona yo mpo ozomema bango na ndenge moya mwa bien te obimisi bavérité ke banda kofutama te bakamne bozwa te yango na kanda wana mpe basali obongo 12 awengeka en fait non eza wana kutu te depuis nalongwaki avant même naleka tv na bandaki kosenga déjà badocument na nga naosenga secrétaire na ye parce que badocument topesa pa na ye aotinda nga kende pa bidefile naoke pa bidefile nde nini bopesa nga bapasseport na ngai namoni ke basanga bavantiso seke nalobela ngo na tv boye uswat naluka baprocédure nini oyo bakopesa nga badocument na nga parce que eza kombo na ngai na bafoto na ngai eza kuna donc carte de lecteur bon bientôt là bavote siko bokangi na carte de lecteur est-ce que oyebi teke eza infraction yo baprocédure ni oyo ozoluka soki bapesika te osala sikoyo siko naosenga bapesa te siko nakoma oloba ngo na tv boye mpo bapesa nde naza boye naza vrai bloqué fai na se déplacer nasa mwa tour mo boye quelque part babloke nga donc ezaki motema mabe mais moto apesa bino bacamion asala oyo babien bele abimiso na miso bapesanga camion te bapesanga camion te yo mona video bapesanga camion balakanga trop badati balaka soki 3 reprises mobimba tomona na biso mpe yango te bomona beta mizika mpona camion omoni camion tokosomba bacamion ebanda kala bacamion tokosomba yango mikili tokenda yango mikili ebanda kala ocomprendre donc naza nanga complexé na voiture te donc nga mosala kaka naza nanga complexé na bien matériel te naza nanga complexé na poto te mpo nayebi ke poto ebanda kala poto eza nango kaka bapoto wana tokokenda yango kaka mais une émission alobaki baoyo nyonso bokei mpo après yo bamosusu balongolaki bandeko mosusu abi bokende na bino eza mpo banda koapporte loko te pembeni na ye mieux vaut bokende place mosusu bosala carrière bapropos nemona ndi en fait nalekaki nazalaki baconfrère na yo Tony Koko ya Tony Koko ka nde ezalaka mbote na yo na comprendre te en pleine émission jeune frère na nga amoni ngai na plateau aotindela Tony Koko liste biso omoni musicien na oyo azalaki awa omoni kuna boyebake na longoli non soko aza sincère aloba bien alongoli nga te nga na longwa donc alingo pakola nga buzoba omoni ignorant aotikalaka ignorant alinga potanga babétise moko boye oyo akopotanga te ocomprendre nga nalongwaki na nga parce que namonaki orchestre nde tobandaki yango na ndenge ekomi eke mabe nayebelaki na nga déjà ocomprendre sikoyo subitement kaka boye en plein plateau chez Tony Koko namona kaka mamo liste oyo so omoni kombo awa te seke nalongoli ye te olongoli nga te nga nde nalongwaki depuis juin le 27 juin depuis nalongwa bon liste yango tosala yango ya desela 2 semaines sikoyo nana oloba vérité nana okosa est-ce que le passage no pemini ya bien affilé aux hommes nango za regret
to yumo mona ni fallait pas que ne connaît pas faut que ne connaît Pardon? ko les canons pembeni na ye pour nous mona ngoza regret to ndengeni. Bon, eza battant, eza regret penza te mais esengeka bongo. Esengeka bongo nzambe bindeni na sala makambo na ye. Yoko kanisa boye, o nga na lo kanisa. Yango te namoni. Yoko kanisa. Te, en fait, nga pena na mutema na nga. Jeune frère na nga, to yibani bien. To yibani très bien, to koli ba quartier moko na ba des bonhommes. Na ba kisien sukuna ba des bonhommes na pesi ba des bonhommes boté. Aujourd'hui, moi to yibani très bien et selon étant boligaka na mona yeke non. Mano reprocher l'orchestre wana bi ndenge bobandaki na nde bokomelaki bilo oni yo banda komona mabe na kati ya orchestre. Non quand vous avez parmi bato yo bina filando linga makasi. Quand ndena lo baké ya makambo mususu ya makambo lo bana TVT. Ata mwanda mbuto yi papoto Makambo mususu ya makambo lo bana TVT omoni mutu peza na TV. Na TV mutu amona ajo milakisa ke ngai nazaka boye ngai naza Yesu ngai naza mutu moko boye malamu ngai boye mais ola sabatu ko ozalaka vrai na TV mais na kati est-ce que sincèrement oza vrai po ba mona boye bongo na kati était azaki hypocrite. Oui, Aza hypocrite. Aza vraiment hypocrite. Aza ignorant. Parce que na ba travail au bicho de sali dans orchestre wana. Oko ignorer bana mai no bongotin. Sali ni na parka ba solo vous. Oui, bah il faut rebeller papa. Ba studio to travail wana ba cœur wana bicho to sala ngo. Na leli bolingo nanga. Bolingo nanga. Bolingo nanga. Bolingo nanga, bolingo ekeye, kosomba na lucercueil te, peut-être bolingo yango ekolamuka, kotyango nano na libulu te, bolingo esengi réanimation, pardon koyebisa bajaloux te oboyinga, na basolo vokono pe so salon po bazalaki bolingo yango ekufa. Bolingo ekoti morgue, bolingo esala accident ekota ba hôpitaux ya ndenge na ndenge ekufaki te lelo ebeti kaka libaku ya pamba Ben Willy bolingo ekoti morgue. Solo penza oyoka musique bien oyoka ba voix oyo est-ce que yango toyoka yango to esala kier wana mais biso tosala ngonga na imposer voix na orchestre wana. Nde toyemba baker wana nga nasala kaka effort ke voix na ngai po dominer kaka na imposaka voix na ngai na makambo nyonso namipesa chance na vie na ngai bato ya mokili bazelaki bamona échec na nga nasali befort nakomi esika naza lelo bazelaki seliba lelo nzambe apesi mariage baozela divorce me bolingo yango ezokola kaka bazelaki na beba me bote na nge ezomata kaka na mipesa chance Billy selon ba soupçon biso pe toyoki po tofuyokaka kaka bino boza parmi bato oyo bolingaki nde album oyo esimba te yango leur moni mission na bino ekokisami en fait toyebi biso jamais mutu so asala eloko asala po esimba te eza nde mabe elekaki trop omoni tokembi po toréalise album oyo tolali combien de fois tolie bapongi obi combien de pongi tolie mais jeune frère ateki na disque abosani bana mai habite ke non bana mai pe ba contribuer na futa rabino quand même ils a récompense na bino yango te abanda ko futa biso na kala ezara ke no so beti concert moi des concerts moi $50 mais a futa biso le suite mo ka ko changer atonga ba chantier na e bon moi pena bo depuis bondo beta bo ke pena luanda bo zongi boye Kwarara solo vraiment Kwarara na ebisio donc siko moko boye soki mutema mutelingi moko situka boye
Moi 26, non. Moi 20 dollars. Et moi aussi, tout cas, Qu'est-ce que tu as moi 30 dollars. Qu'est-ce que tu as Autant si vous Nzambe. 20 dollars, oh, 30 dollars, oh, tu as pena Kouilingongo, pena Badouzingo, et l'autre, aussi, tout cas, non, pena, à commune à Paris, à côté boutique, à Somba Bilamba. À Somba Bilamba, 1500, 2000. Vous comprenez? Tu conseilles, tu Kouilingongo. Ni à ta prime de risque, rien. Ni et l'autre, à ta 10 francs aux 8. Moi, je suis tout comme non, comme le nom qui est Paris. Et après, moi, je suis en Bilamba, 2000. Hôtel Pénab, ah, on a fait un foot à parler. Où ils ont dit, t'as là des gars. T'as là des gars, mon tout. Si tu as ma caméra, ou tu as ma caméra bien affilée en face, nous y a tu es dans un concert au Yébissété. Dans un concert au Yébissété parce que Azar Moutmo a eu raté. A eu raté pas si. Yo mon raté même yo ndozana. Na samtema na olobani. Biro na yo neza bien tête. Biro peut-être biro oloba. Mais yo mo mutu. Mato iba salon pour na yo kati. Tout da reprocher rende Fabregas da sala banko belé Yesu so sama sabino. Maestro Fabregas a fongolela bango mutema. A fongolela bango mutema. Mais il y a un fongola ba ya mutema te. Alingi to ça succès dans le Sénégal. L'aime so mon abino bo ana talent maté. Talent vraiment te. Ni aime so kanisa. Talent vraiment te ba vocal o ngana che. Hein? Na banzaki bote na ngai komemela nga bonheur. Nzoka mi kosaki tala lele pesi malheur. Savane pituru kusabenga kade mode. Brenda Nelika Loretska di. Brenda Nelika Loretska di. Brenda Nelika Loretska di. Maître Landry Tangani. Kitoko nango futsinga nini. Kitoko amosinda kwa libala nakufela kinanga ambiance lelo age nanga epusani nazonya zero nalingi miziki na Jesus na réseaux sociaux. L'apparence est trompeuse qu'à des modes. L'apparence est business. L'apparence est trompeuse qu'à des modes. Mutuka mosusu bacha couleur ezotambola pe na nzela soki okoti na kati okomituna na nyatindaki yo pine asime panza na etikala jonta pamba rétroviseur kutukoloba te papi aliko shibo maleu bene poiti le vrai matadien. L'on a fait la musique, on a fait Congo, ce qu'on réclamait maramno comme phénomène, confrère na yo c'est d'une place à qui présent makala. Est-ce que ils ont bang pété na ba vérité oyo ou les soukape na makala ndimona c'est d'une place. Oh. Mais viens à biso waze waloba, vérité te baby so bilamba c'est quoi là? Yemo waloba ngoti. Yes solo. Vérité te baby so bilamba, c'est pas là qu'a poser la vérité. Est-ce que ma fille pas vérité. Parce que c'est vérité. Donc, vérité, c'est bébé sur Bilamba, c'est là. C'est ne plaît pas le belle vérité, mais bien à ma cale. Je Bilamba, c'est maman, il s'en a sur le bel musique. Donc, Nazana Studio, Nassisinde Molanga Moko, titre Nango Ezayo, Naimbeli Boss KD Mode Business. Je crois qu'on parle le même langage avec toi, qu'on a sous émission, moi, stricté, et pour les cas, tout au long de l'émission. Projet ça qui est dans un studio, je travaille donc na mekanjo to na mekanga na sala kinga po to saleli batu trop na sala kinga nanu sala no ki yo musula pena Fabregas bon et ça vraiment moi tembele to cela raté to banai ko cela tomba zaki na Villa Nova et ngata kana Brazzaville tomba wanai ko ya na Villa Nova tondo kuta na Brazzaville mais depuis to comment na les ado nande na longwe boye na to sololité solo na Patrick Bika
tenant de sololité non to kutani boy to sololité Sololana Ibrator. na Brazzaville to bana ko sola mais depuis siko non to kutani tenant de sololité Sololana Robino Mundo. tenant de sololité Ana tunaka. Ngana tunaka. Merci. Parce que depuis ngana kitaki nazana nous concentrer na makamna sala na ebike to ko zola biso temps okutana to zola biso le temps ya ko solola. Merci beaucoup, vraiment, chers internautes. Continuons toujours dans cette émission. Notre invité, toujours la charisme. On continue avec toi. Album Le Bleu Détermination. Yo Jijandé. Non, album est bien. Album est bien. Sauf que il a tout fait album. Il a makambo mabele comme trop dans orchestre. Tellement mabé, moni mabé sur que tondi. Et tout fera même ba chance monsieur. On a ba chance auto zaiki nango orchestre zaiki na ampleur moko boye au moins siko orchestre kiti parce que ma bekoli ma bekoti trop ba onyonga donc yango mona esali bongo. Si on compare Détermination na Gomme et Fabregas pour nos albums. Détermination na Gomme. Ah, nous sommes balés bien. Na moni pour nos amours. Je l'ango trophée. Ce qu'il faut pour nos amours. Nous sommes bien. Ce qu'on a moko. Nous sommes bien. Sauf que dans son côté, son la qualité de musique, Gomme et Zalikolo. Ouais. Voilà, charisme, on ne va pas prendre beaucoup de temps. On arrive pratiquement vers la fin de cette émission. Aux Studios Zouyembila, K2 Mode Nzembo. L'album, c'est pour quand? Tous les années pour tous les albums. Bon, on a mis un album nanté. On a mis un titre moko, il y a K2 Mode. Donc, bientôt là, vous avez Esayo. Ce qui est le lobby na fila bengio réconciliation réaction les andini. Au lobby? Bi na fila bengio bubongisa réaction les andini. Est-ce que bana kimia? Bana kimia te. Ah? Bana kimia te. Bana kimia te pour tant les insultés. Dans la temps on a te. C'est ma belle kaming yango uyini bango makasi. Hein? Uyini bango makasi. Bon, koyinate moni ata mabe za me koyina muto nzamba sali za mabe ya lisumu ngana linga masumu te loni ya malonga so babili lo na éviter de ba contact mususu ya bien te ba contact mususu ya bien te ba contact mususu na éviter na ngango kwa ba contact ya bien te so moni pena muto ko mo benga na bato ba ona sola na bango o ya sola na bango ke o fina charisme. Vous allez te clipter. C'est que à mon mabe. Moutassa ngobi na fini. Moi, bengi K2 Mode. A bengi ti na parler K2. Ya na parler. Au sud de K2 comme na parler boy. K2 a misingu ba mai na linyo ba mai. K2 ba ko mo lia pena. K2 finance mo charisme. Ko sele clipter, ko sele clipter. Non yembele nzombo ufuta mbongo te. Nyoso na kapa. Wana igem to sabla bo. Oh, bon. Bino mona ke alakamta bien. Asombeli K2 pena linyo ka mai nangu ba mai. Kapo ba fina kari. Ngana mona nzambe go fina ngana gauche na bana droite. Go fina ngana droite na bana gauche. Donc ngai mutamukila bangisa ngate to pesa nde bato respect. E bangiso ta mukene. Ko laksanga ke yo za soki na no lakse ke no oza eloko pete. Ige bina file full boss. Ki full boss na ye za pa na ye na ba Ephraim. Qui full boss na ebo shenga ero pena ero sama babu pena muto azo lingate evolution na yo comme obenga bato bo soutenir yete mo pena bato pe wayo ebisanga vous comprenez papi aliko sali na yo ya José Mbaya tu sais comprendre donc so moni muto pena so mbeli muto linyo ka mai nangu ba mai pokaka alobake finance ma charisme est normalité donc on a ye na yibi ne bibi na sama ngamnanga comment benga bat bo pesa nga ba passeport nanga na ba carte d'électeur nanga na lobila ngamna bino te na tawana te nga ta funa sama ngamnanga buso ba pesa yango te siko ba ko pesa te comment sala nini siko ko po ba pesa oh ba ko pesa so na sani
Les pays commandés. Ni bien qu'on a beaucoup. Évitez. Identité à Moutou Bakangangote. Est-ce que c'est une infraction? Évitez. Est-ce que évitez que c'est une infraction? Merci beaucoup, Charisme. Vraiment, là, nous tendons vers la fin de cette émission. Gloire dit Matondo Bingi à toi. Merci à mon coordonnateur, Ledim Lemba. Merci beaucoup, vraiment, le coordonnateur le plus intelligent, le coordonnateur le plus beau. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur Koba Plus Télévision, sur notre page Facebook. Faites-le aussi. Nzembo, déjà, il y a qu'à deux modes. Est-ce que Bimana clip directement? Non, mais ça na clip malamoko. Non, les bimité. Non, mais ça na clip. On a la plateforme de téléchargement. Plateforme de téléchargement. Et Bima pour quand? Nzembo. Na sinon date mais à très bientôt. À très bientôt. Oui, bakaka na outil de leur image. Et puis mon colonel ça la conférence de presse aux alapes invités. Merci déjà. Na obengisayo. Vraiment, Toko Minasuka, merci à toi d'avoir répondu présent. Message Nasuka, dédicace, na numéro à contact. Message nanga sukeza que naza très bien, charisme naza bien. Bazela, na sala musala bien. Na sala musala très bien penza, baza mutema okita. Ba opesanga raison. Ezayo ezoya très bientôt. Bo comprendre banzela ni na ke na opesa mbote epai ya KD Mode Business la tsamboka aquarium moi si Maimbisi Baleine Laetitia Salina yo Samatata Olympia le vrai de charisme Angola Luanda Salina Tatiana Kapalai Salina bandeko nyonso commanda John Moura Kazadi le vrai de charisme El Kinshasa Joe Kitoko Ardi Misamo Falon Chimanga Chimangologie Saber Ndangi Salina bandeko nyonso vraiment na bo santé Trésor Itoli ingénieur inspecteur Anatole Kinene et na bo santé mon pote Serge Kinyenye le déclarant Kitoko. Merci beaucoup. Numéro de contact au PCD. Motono Salingo Komelanga conseil soutien Kandé Alaka plus 243 84 10 66 576 plus 243 84 10 66 576 Nazana studio Motonyo Salingi dédicace à Benganga Komelanga sur WhatsApp et Simba. D'accord, vraiment, tout comme les personnes sont comme tout ça, là, j'ai moi avant de cabane invité, tout bien un genre choix, tout en des biloko, tout des musiciens, tout des nzembo pour nous ramener. Pourquoi t'as des musiciens? Oui, bien, tout bon, c'est que il y a les bossos, Patrick Beckham, bien affilié, pour nous tout. Nzembo? T'es entre bon, mais c'est pour nous tout, cause année. Pour nous l'année. Le bien représenté Mbora Nabiso, Libana Mboka. Pour entre bien affilié, na Patrick Beckham Otinane. Non, pour nabi défilé. Fali Ferry, entre bon, les batinda mon qu'on a bango au Ponane. Non, pour na Fali Ipupa Aigle. Fabregas, Ibrator, batinda mon au Ponane. Maestro Fabregas. Ferry et JB Nawira, batinda mon au Ponane. Papa chéri. Roga. Félix Oazé quoi. Pour na moko a représenté musique les banda pour nané. Roga. Kofiolo Mide na rep Félix Oazé quoi. Mutu moko. Les grands mots pao. Dadju Maître Gims. Nzambe na Satan. Nzambe Yesu. Rumba na Afrobeat. Ngana rumbiste. Rumba pena yangonde makila. Redi a il m'a rappelé Afrobeat parce que na sepela pe kopita. Redi a misi Joski. Redi a misi. Quartier latin Wenge. Wenge wapi? Wenge en ensemble na quartier latin. Quartier latin. C'est le Bill Clinton. Bill.
Merci. Émission. À une prochaine émission, c'était bel et bien votre humble serviteur Dan Mosengo. L'invité était Charisme dans cette émission. Derrière la caméra, Gloire-Di. Merci beaucoup.